Balinga Minanzambe, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Ndenge na utega koloba bonjour, bonsoir selon el oyo ekeya kukuta bino. Ngai wana servante na bino Sœur Anne. Na ye lisusu pona comme d'habitude pona kopartager na bino parole de Dieu. Toyebi lisolo ya Marina Marthe. Mais Jésus encourageaki oyo atikaki kolamba oyo ayaki na makolo ya Yesu afandeki pona koyoka liloba. Ye wana Jésus alobaki oponi choix ya bien, osali choix ya bien. Donc parole de Dieu esengeli toyoka yango à tout moment pona intelligence na biso ezala makasi na ko résister na ba pression ya munguna. Vraiment Nzambe aleka na ko conduire biso. Seigneur Dieu tout puissant, merci Père na kombo na Yesu Kristo na ndenge okosila kwa accompagner enseignement na biso bande litina suka au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Balingami kati na Yesu. La fois passée na teya kibino na enseignement oyo titre na yango ezalaki bongo voyager léger. Pourquoi wana nyonso elekaki nango bien na journée ya mibale journée elekaki nango bien eyaki kokoma pe na butu tolali ndenge tosalaka prière tolali comme d'habitude eyaki kosala na ba 4h du matin na yoki posa ya ko se soulager. Alors na lamukaki na se soulager. Alors na kozonga na ngai na moni penza misu na nga ekauki. Pongi nyonso tu ndenge esili neti tongo kaka etani ndenge tolamukaka pongi esilaka. Pongi esili aussi longtemps elaki nanu 4h du matin. Alors naza na habitude natikaka tante na bamoma na poso kovandika bokomona diable akomi pe kokotisela yo kamo babiloko moko boye ya vi kaka lokomo raisonner. Alors nga natikaka tante na ba circonstance ya ndenge wana nalaka na habitude ya koparla en langue. Na kolala ka na mbete na koparla en langue ti l'air pongi ekeya lisusu. Alors l'air nazo parler en langue ndenge na wota koloba pongi ekauki. L'air nazo parler en langue. Donc intelligence na ngai nyonso ezalaki stérile. Et balaki ko fonctionner lisusu ndenge parole de Dieu zoloba na biso na muto asa ko parler en langue. Et loko dini siko ekomelaki ngai l'air nazo parler en langue. Donc na miyebi susute ezanga. Donc monika ndenge to lala kamenga na lalite na ana pongite nazo parler en langue. Alors fois sikoyo ekomi koloba na matoi na ngai. Ezoloba na ngai sikoyo. Mais yo opesaki enseignement. Osilisaki enseignement wana te. Opesaki enseignement. Osilisaki enseignement wana te. Mbala moko ngai nazo yoka kaka nasilisa enseignement wana te. Ngai munoko na ngai elobi te nini te ndenge natikalaki stérile. Mais kati na ngai mutu ezo répondre sikoyo na voix wana. Kati na ngai sikoyo elobi natie nasilisi enseignement te na lolenge nini. Voix wana ekomi kotalisa ngai lolenge na bandelaki enseignement na ngai elobi na ngai opesaki enseignement voyager léger. Telle place oyo donc ezo revivre ngai lolenge na vandelaki lolenge nazo pesa l'enseignement. Elobi na ngai telle ndenge opeselaki enseignement yo silisa enseignement oyo te il faut silisa
kasi yo sote mbala moko ke na bapwe mosusu esengeli bana na nzambe bavoyage vraiment léger omoni place oyo donc ekomi neti tableau nzambe akomi olakisanga alobi omoni place oyo yo olobaki bana na nzambe bayeba kogere fo bavoyage léger mpona likambo etali likelemba kasi leri yo osilisaki point oyo ya likelemba na se na yango ilafali olobela makambo ya niongo bana na nzambe esengeli baevite vi ya baniongo mpo ezali fardo me yo olobeli yango te osote yango osilisi enseignement na yo te osilisa yango mbala moko ngai mpe natekaka bato bayebi mama anatekaka ndeko oyo bamesana pai na yo ntango azangi okopesa ye donc mbala moko kati na ngai erepondre fois wana lisusu mbala moko na tie seigneur donc elingo loba seigneur ntango kaka na tie se donc leka na tie se donc nasilisaki seigneur na ngai te ntango kaka na tie se mbala moko ekati ngai avec autorité ekati ngai mbala moko epesi nga 2 versets elobi na ngai silisa enseignement na yo loba na bana na ngai apesi ngai Jean apesi ngai me bien aimé Jean apesi ngai Jean chapitre 8 na verset 32 oyo elobi na biso vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira teya bana na ngai vérité eleka na kokangola bango alongwe na ngai na Jean wana amemi ngai lisusu na Esaïe 55 na verset 10 na 11 oyo epesi biso exemple ya neige lere ekweyaka mpe ya mbula lere ebetaka misala nini oyo yango esalaka donc enseignement oyo bandeko ezali nalingi kutu kosote alors lere epesi ngai yango mbala moko bandeko na lamuki donc kibo mutu na nga siko 500 na nga mayele na ngai elamuki mbala moko lere elamuki na kiti lisu na mbetu nake nasali petit besoin na ye lisu kozonga na mbetu nga abi seigneur nini oyo olingi koteya ngai alors natikalaki na baverse na ngai mpe na mutu na nga automatiquement etikalaki nalamuki na yango mpe nazongeli koparla langue ti pongi ememi ngai ti journée mobimba na vandi mpe na yango lere nazwi kaye na ngai nalobi nakoma baverse oyo nzambe apesaki ngai lokola alobaki na ngai nasilisaki enseignement na ngai te nasala devoir na ngai potango batindi yo likambo na nzambe osali yango te yeba okozwa problème nazali na mpo nazwa problème na nzambe te ngai nazali wana mpona kokokisa oyo nzambe alobi na kati na ngai eyaki kosala na bandi kokoma nazwi Jean ndenge apesaki nga kaka liboso nakomi yango na kaye natangi yango nakomi yango après nalobi verse mosusu wana deuxième nabosani yango mbala moko ngai moko intelligence na ngai elobi papa moto awa lobi biloko wana ezalaka ntango olamuki kaka koma yango ngai nalobi ntuka etikalaki na intelligence na ngai nakokai kobosana te me ti tokolala nzambe ye moko lokola alobaki intelligence na ngai verse wana ekoya na esiko kosala ngai nalobi oke ngai moko mpe nabakisa bana na nzambe 2 verse oyo nzambe apesi mibale ngai moko mpe nabakisa mibale selon connaissance na ngai ndenge nayebeli bible alors nalobi nakende na proverbe mais bien aimé leka nazoloba nakende na proverbe donc leka nake kote ancien leka nazofongola kote wana mbala moko verse oyo nzambe apesaki ngai na ecclésiaste oyo motu na ngai ekimisaki eye mbala moko donc nakwei kaka na page yango
proverbe yango na eloko nalingi koloba na bino bana na nzambe continuité oyo tozali kosala suite ya voyager léger ezali bongo recommandation ya nzambe ezali ya ngai te oyo nyonso tu akozwa enseignement oyo ezali enseignement oyo tozali koteya mutu te ayeba nzambe ezali enseignement ya ba oyo deja si bayebaki nzambe me bazali kotambola na négligence ya ba principe ya nzambe alors yango toali kopesa enseignement oyo bokanisa pete ke enseignement oyo ezali kopesa makaka na mboka oyo tovandi po mutu akanisa ke mama ane aboya lobi na ngai ye ngai nasala ye boyimba mosusu alobi na ngai te enseignement oyo bandeko esukaka awa te ekendaka na monde entier bato nyonso bazali koyoka yango alors nazali kosenga oyo nyonso tu akutameli na kati ya enseignement oyo ezala te ke ndenge tozalaka na mokili verité ezali koblesse biso non mais oyo nyonso akose retrouve na kati ya enseignement oyo bandeko tika te verité wana eya kokangola bino bobima na kiboumbu wana bolongola bafardo wana oyo ezali kotungisa biso bana na nzambe mpona to voyager vraiment léger nzambe soki alingaki ye continue atindi mosali na ye aloba na bino yango seka yebi bana na ye bazali korespecte baprincipe wana te nzambe alobaka likambo na ye pamba te ntango alobi yango seka yebi le pourquoi bandeko oyo nyonso akokutamela wana atutisama motema na ye te kasazwa décision na ye ya kochange ndenge la fois passé nautaki koloba na bino makambo ya likelemba bandeko likelemba topekisi yango te eza nango mabe te po kombo wana restourne soki kombo wana existaka seke eza mpe na bato oyo basalelaka yango me eloko toali kotalisa na bana na nzambe kotala lolenge nini soko oza no mutu ya bitidi wana topekisi yo te me tala lolenge nini oyo yo okokotela yango komenase ndako na yo te bokoma limite bana baza na babesoin ozokoko pouvoir babesoin wana te mpona yo mutu ya makelemba eza mabe yeba kogere oyo zwaka meme mikolo baloba soso amelaka eloko oyo ekoki na mongongo na ye yeba kogere yango mpona ederange ndako na bino te ederange vi na yo te okoma mpe bisengasenga te po eza na bato oyo akokota restourne akomi kosengasenga kokota na ndako ya mutu kaka kosengasenga mpona nini azokoma coince pourtant nzambe apekisi mandicité nzambe alingi eloko wana te bandeko okomi kaka kosalaki mandicité mpona nini mbongo zozwa nyonso ezokende na likelimba alors nzambe bafardo moko boyo omemi na kati no oyo yo moko omilukeli olie bato balukela yo me yo moko oza komilukela nzambe alingi eloko wana te epuis lisusu likelemba boyebaka ozokota pai ya nani ozosala mpe pai ya nani mokili oyo eza ya kobeba makasi eza na makelemba mosusu ndeko yo kopesa mbongo na yo ya bien me yebake mokolo yo kolia na retour na yo bakopesa yo ya malamu te dutango olingi kokota yango senga mpe nzambe aoriente yo nakota ya groupe oyo to nakota te donc nabanza message nanga ezali clair wana nazongisi kamwa mpona ngai na nsima mpona bocomprendre oyo mpe tolobaki kasi mpona lelo toyekaka na sujet oyo nzambe asili koloba na biso ke osilisi enseignement na yo te ifalo loba na nzambe mpona likambu ya baniongo yango wana lelo na ye lisusu liboso na bino na Jean chapitre 8 na verset 32 parole de Dieu lobi na biso vous connaîtrez
kosepola. Alors mbula wana na batu oyo balonaka basepelaka malamu pona semence epesaka bango semence basepelaka makasi. Depuis biso moko pe soki mbula ezobeta te sécheresse ekotaka. Alors impact wana mbula esalaka oyo emonanaka oyo ebombamaka te lolenge moko tika te enseignement oyo yango nzambe pa kokisaki kaka makambo na ye apesaki mpe na verse oyo tika te enseignement oyo bandeko esala mosala mbula esalaka na kati na bomoi na yo. Enseignement oyo ozozwa yango ndeko soko se retrouve na kati wana esila kobota mbuma na kati na yo osila kovoyage léger tika komema bafardo na kati na yo. Nzambe alingi bafardo te bandeko, alingi bafardo te na kati na biso bana na ye. Nzambe alingi to voyage léger. Jésus Christ akufaki po yo osila kozala save osila kolongola mikumba na yo. Jésus amemaki mikumba no nyonso na signe ya croix, mais yo moko za komilukela bafardo na yo bandeko. Jésus asalaki nini mpo na yo? Jésus alongolaki yango nyonso na signe ya croix kita yo moko oyeba lolenge nini na kosala mpo na nayeba kovoyage léger. Po Jésus si atia biso fruit to voyage léger amemela biso mikumba ikoloba. Kasi ngai moko nabakisani bino Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22, tokotanga bongo na verset 7. Na verset 7, mes bien-aimés, balobi na biso awa, les riches dominent sur les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Bandeko balobi, ba riche bazali ko dominer na ba pauvre. Bandeko tomozomona yango pe ezali ko salama. En plus de ça, balobi na biso awa, oyo azali kodefa, azali esclave, na mutu oyo azali kodefela. Tozo comprendre, oyo aza kodefa, aza esclave na mutu oyo azali kodefela. Soki totali, toujours kana kati ya Bible, eza na exemple moko mutu moko azalaka na niongo. Oyo mukolo ya niongo ayaka komenase ye. Alingaka nguta zoye mwana bosomona. Donc oyo azali kodefa aza bongo esclave ya mutu oyo azodefa. Ona nini balobi aza esclave? Bandeko ndenge na utaki kaka koloba na bino ke monyoso oyo ezali koexiste eza na batu oyo tozali pe kosalela yango. Alors balingi koloba nini? Par là to komprenaka eloko wana. Balingi koloba nini par là? Totiaka ka pwe na biso place wana na mema bino na verset moko pona etire attention na bino na Psaume 37 na verset 21. Psaume 37 na verset 21 balobi na biso awa, les méchants apprennent et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Est-ce que vous comprenez? Balobi awa, ba méchant, tango bazali kodefa, basalaka nini, bafutaka te. Mais juste, asalaka nini, afutaka. Ndeko yo sikoyo, ozali na range nini? Yo na ngai olingi etanke mwana ya Nzambe, etanke osambelaka, etanke okendaka église, malgré misusu balaka dessus omona okende lisusu église te mayembi liloba ya Nzambe. Ndeko yo oza na rani, oza na ran ozala juste oyo apesaka, to ozali na ran ozala méchant oyo azwi niongo ya mutu akoliga kopesa te. Bandeko yango wana bazoloba na biso awa, toza na ba système na biso moko boye oyo ezake eloko mususu ndeko okoki koluka yango na
okozwango te boyebi nini oyo nazoluba mamsu mpe na magasin okokende kuna okutango 300 moyebi ke soki nake na ngai na mopanzi na banzela na biso mikuse nakozwango mpe na 5 quelque 180 mpe 70 bozo comprendre alors okoya kaka pai ya ndeko wana oyo kokozwango na prix ya se eza mpe na biloko mosusu bandeko okolukango mpe na magasin okozwango te mpo bamagasin na biso mingimingi etondanaka mpe na bagu ya mindele me biso mpe toalaka na bagu na biso boyebi basysteme na oluba okozwilango kaka ndeko me eloko oyo ngai nalingi kobeta sete na pokwa ya lelo ndeko lolenge oyo tokendelaka na bamagasin okokosomba mpe biloko na yo mpo osepeli nango mpe ya 300 omona mpe roba 400 pia obimisi yango basa badesa tobimisaka yango bongo soko ye epai ya ndeko na yo obimisi yango ezali problème opesi ndeko no boye ekashi papa ezali problème moi je pense que eza problème te to changer mentalité na biso na enseignement oyo napesaki bino ya 4 étapes mpo mutu asila kovoyager léger changement ya mentalité ezali koede biso oye ndeko kasi eza na boye tingai nakopesa na nga kashi ndeko kitela ngai kamwa moke boyebi ka masolongo nde ezalaka bosali papa bandeko esili c'est pas un problème bandeko bekolo mosusu oyo bajamaïcain banini basalaka yango okomona mpenza aye mpenza bosali ne mpe masolo 500 300 200 donc abimisi kashi bosilani azwi marchandise ake pourquoi pas biso na biso mais biso okokende magasin okeyo osombi mais lelo okoya pai ya ndeko na yo okotelemisaka akodefa soko ozwi ata 70 okobona opesa 70 wana nyonso simba nanu ndambu nakoya mais eza mpe na misusu asalaka mpe commerce ayebi mpasi ya commerce mais pai ya ndeko akobilisa kaka ndeko tolobi te ndeko kodefa te soki ozangi kaka place oyo osombaka okokende mpe kuna soki ozangi eza systeme na biso mundeko akopimelo te mpo ayebi oza client ou bien cliente na ye akopesa yo mais ntango bapesi yo ndeko zala juste oreconnaître ke moninga azoluka vi na ye ntango nazali kokanga mbongo na ye nalingi lisusu kofuta te bandeko eza na bato oyo basalaka 5 ans 4 ans 3 ans 2 ans une année azali kolinga kofuta mbongo ya moninga te toujours azopesa baexplication aussi longtemps azozwa mbongo meme ya mosala meme na basysteme na biso toza na poto toyebi tozwaka quelque chose akolinga kopesa ndeko wana te toujours apesaka ndeko wana baexplication soko ye nango ata na ndamu ndeko wana akoboya te bandeko okokamwa esili botikali mpe na relation ya kitoko na ndeko mais ndeko wana kolinga kopesa te mais yo ndeko lobali kaka liloba moko boye azwi yo mbala moko oza mabe mais oyo ye azosala ya moni yango eza bien bandeko eza milimo mutu normal oyo azali kovivre mwana na nzambe oyo ya solo oyo abangaka nzambe kati na solo akovivre na bolingo akoki kosala ndeko na ye mabe te mpo ndeko azoluka vi na ye okoki komemaka bosoto pai ya ndeko na yo te meme yo moko ndeko ozali kovoyager léger te Jésus akufa mpo na yo mpo voyager léger ozwa mikumbano nyonso opesa pai na ye yo moko kaka moto esengeli oyeba lolenge nini oyo ngai nakoki kose comporte mpo ngai na voyager léger bandeko nzambe azali kosenga bolingo tomonaki 10 commandements ya Moïse mais Jésus leka ye atiango na biloko mibale ya liboso kolinga nzambe na ona motema na yo mobimba ya mibale linga moninga
ndeko soki yo basali yo oyo yo ozosala na ndeko yo kosepela meme yo tekaka bato bakima na bambongo na yo ndeko mwana na nzambe ya kati na solo po enseignement oyo ezali adresse na bana na nzambe yo koki kozongisa yango na moninga te na bandeko oyo bazalaka azwi eloko ya mutu po afuta yango ye fo awumisa yango kaka awumisa yango azomona soki ake kopesa mbala moko ye azobongisa ndeko me yo ozwaki eloko na ya mutu ozwaki eloko na ye bakoswanye relation ndeko wana voyager les gens tout ça mabaku te yo mpe lisusu oleka na kovoyager léger eza na bato akozwa eloko na mutu ndeko akoloba mpenza ye ngutu yalobaka ne mingi te avanda kuna nakopesa yango kaka soki nalingi donc azwi eloko ya mutu mpo na ye eza devoir te me mpo na ye nakopesa ye soki donc motema na ngai esepeli ndeko soki nzambe alingi lelo oyo bino bozwa enseignement oyo lelo oyo tokontinue suite oyo nzambe alobi lobelela likambo ya niongo yango wana nalobaki botya loboko na bino kaka na proverbe bolongola te balobi oyo azali kodefa azali esclave place oyo ya mutu ake kodefela mpona nini balobi yango esclave ndeko nanga tozala eveye totika kofongola baporti na biso ntango tozali kofongola baporti na biso yo moko ozolinga kovoyage léger te apres mikakatano ntango ezoya yo kolobake nzambe mpona nini boye nzambe otiki ngai no yo moko ozofungola baporti eza na mutu mosusu yo okokende na niongo na ye ndeko mutu azoluka vi na ye malgré asambelaka yo kenda na niongo na ye okima yo olingaka kofuta te swadizo obimi donki yo ganki ye nde mutu odefelaki selon yo aza yuma ndeko kanisi motema ya ndeko wana ezosepela oyebi maloba ndeko wana azoloba sir niongo na ye oyo okenda kozwa soki niongo ya lolenge nini oyebi maloba oyo yalobaka bongo soki ndeko wana oyo okendaki kodefela ndeko aza mutu ya misala mabe omoni teke yo ofongoli baporti ya vi na yo ofongoli baporti ya ndako na yo ntango ya kobanda koloba maloba ya bien te eza motoki na nga boye ndeko oza esclave ya mutu oyo okendaki kodefela mpo maloba wana ndeko ekosala befe nango na kati na yo mpo okendaki kozwa mbongo na ye odefaki tukomo okendaki kozwa biloko na ye oyo yo odefaki maloba wana bandeko eza na pouvoir survie na yo eza na pouvoir ya kosala omoni te koza komilukela bafardo mosusu na bomoi na yo yo moko oza kofungula baporti na yo bamalédiction ekomela yo mba mosusu okolinga osala boye ekale okolinga ozongisa boye mo moninga awutaki kosala yango esimbaki yo kaka okosala yango ekale ozoyeba le pourkui te ozoyeba kososola te vi na yo ezozanga kimia ndako na yo ezozanga kimia mba mosusu likambo ekeya na boye koya na boye ozoyeba pai ezowutela te po oyebi te mutu wana azoloba nini oyebi te mutu wana motema na ye eza lolenge nini bandeko tokima masumu bandeko tokima masumu soki omoni oza na quelque chose ndenge tokendaka magasin okei mpe osombi kende pai ya ndeko na yo mpe kaka kende somba na bamagasin wana tokendaka kodefa te bakonti na biso ekoki kozanga ya mingi ya mokie mpe oyo ekoki kopouvoir besoin na yo ekozanga te na magasin yo kendaka kodefa bongo mpona okeye na konti na yo obimisi ata quelque chose na yo okepa ndeko okei kosomba problème me yo okobomba oyo okangisaki okolinga osimba mpe konti na yo te mpona kaka okende kaka mpa ndeko okende kodefa bandeko na ngai yango wana parole de Dieu ezoloba na biso oyo nyonso azokende kodefa epai ya mutu azali esclave na mutu wana lusoki oyebi ndeko na ngai ofutaka na yo lokola mama Ana afutaka
eza juste po okofuta mais ndeko na ngai tomiyeba baerreur na biso toyeba bafaute na biso toyeba bafardo na biso po tozwa décision ya kose débarrasser na yango oyo nyonso ayebi nazali na problème mpona kolikidaka bandeko ndeko a partir ya lelo tika te enseignement oyo tika te exhortation oyo tika te suite enseignement oyo eya kodélivre yo eya kokangola yo soko yebi ke ozalaka na kokoso mpona ofuta ndeko eloko na ye ndenge boyokanaki ndeko tosali liloba ya nzambe na kokonseyo yo zwa décision ya kodefaka lisusu te po obetisisa yo obeta libaku te moninga pa beta libaku te zela ti okozwa mbongo okei kosomba okende kosala na porte ya moninga mabe te bandeko na suplie bino soki nzambe alingaki enseignement oyo ekontinue nzambe alobaka likambo pamba te seke biso bana na nzambe tozali kobebisa tozali kotosa na parole de Dieu te na point oyo nzambe amoni mpenza ke toza ya kobeba tozali kosambela me tozosala na mabe bandeko toali kosambela me tozali bidiafuka nzambe alingi eloko wana te ndeko na kokonseye bino nzambe oyo alingi bozwa enseignement oyo na mukolo ya lelo oyo nyonso tu akozwa mateya oyo ndeko atika place na kati ya motema na ye azwa décision ya kochange ya koboya baniongo me soki azangi akei kodefa arespecte dele oyo ndeko atieli ye akende kopesa contre ta mpe ezangaka te benga ndeko na zwi te antuka mwa ekoya ou bien semaine ekoya antuka sans faute et puis atosi yango soko monike oza kilo okokaka kofuta te et puis akofuta eloko ya mutu fo ewumela ndeko na kokonseye yo tika kodefa nzambe oyo apesi yo enseignement oyo na pokwa lelo ayebi le pourquoi alingi bino bana na nzambe bochange bolongola bafardo na bino mpona boyeba kogere vi na bino na koyela bino enseignement mosusu sur partage abonda na dime babenediction nini oyo epesaka me bandeko malgré ozopesa yango soki yo moko mpe oyebi kogere vi na yo te benediction ezali koya abondance ezali koya ozoyeba kogere te okokoma na po nzambe nga na dimaka nga na partageaka bondama me nazomona eloko te mpo na nini oza na gérance mpe te bozomona eza lolenge moko na enseignement oyo nzambe azali koloba na biso to voyager léger alors azali kolakisa biso lolenge nini oyo biso tokoki kovoyager léger totika komema mikumba na yo ndeko mutu otekaka na yo ndeko mutu odefisaka enseignement oyo ezali koya mpona kokangola bino soki omoni ndeko oyo asombelaka yo afutaka na ye bien azangeli pesa ye kasi soki omoni oyo afutaka na ye te azali kokoso kopesa ye te mpo leri ye azosala mabe azoyoka soni te ke oyo aza ndeko nazwaki eloko na ye azoyoka soni te lokola esprit wana deja edomina intelligence na ye eposeda ye yefalia kaka baniongo faumela na baniongo ya bato azoyeba kose kontrole te azoyoka soni te yo mpe koyoka ye soni te oede ndeko wana avoyage léger yo mpe ovoyage léger kopesa ye te bandeko tobanga nzambe tozala esclavité ya bato oyo tozali kokende kodefela tozala esclavité bandeko tokima baniongo nzambe alingi yango te tozala bajuste eno tozala baméchant ndeko to voyager léger ndenge na ute koloba soki yo mpe oyebi ke oyo afutaka te ntango azoya oyo asalaka ngo ayokaka soni te
ye te po o ede ndeko po yo ozali mondimi ntango mutu wana oyeba azaki diafuka yo ozopesa ye yo kozali koede ndeko wana te. Alors nakotangela bino na Galate chapitre 6 nakotanga na verset 17. Verset 17 balobi na biso que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Bandeko, tout soit décision bandeko nanga ya komema na kati na biso marque ya Jésus. Nzambe alingi baniongo te bandeko nazali koencourager bino na baniongo te. Nzambe alingi baniongo te. Nakopesa bino exemple. Soki lelo oyo mutu oyo amemaka marque ya Jésus na kati na ye akoki ko vivre na baniongo te. Ezali fardeau bandeko to voyager léger. Bongo sikoyo Jésus soka ye kaka lobi. Ou bien ye na pokwa ya lelo. Yo na baniongo ya bato lingaka kofuta te. Osuka neni. Orozala wapi? Onzamba lingi yango te. Sikoyo yo ekuta meli yo Jésus aye. Orozala wapi? Yo muto zongisaka makambu lobi na lobi, lobi na lobi. Avofuta ndeko eloko na ye fe beta pa ino 3 ans, fe beta 5 ans, fe beta 1 année. Ozo yeba teke nazo nuire commerce ya muninga zo luka vina ye. Et puis ozo sepelisa Nzambe te. Tango Jésus azongi, yo kosuka wapi ndeko zwa décision ya komema na nzoto na yo marque ya Jésus. Kamata décision na kati na yo na poko ya lelo. Enseignement oyo ezali mbula oyo ebeti. Esalaka befene yango elakisaka ke mbula ebetaki. Bandeko enseignement oyo ezwa place na kati ya mitema na bino. Ezala te mama ana lobi na nga. Non. Ndenge na ute ekoloba enseignement oyo ekei mokili mobimba. Oyo nyonso ekuta meli ye ndeko. Kamata décision ya ko voyager léger na kati na yo. Mimi yo moko santana yango kakate ndeko mimi yo moko personnellement parole de Dieu zoloba que personne ne méprise ta jeunesse. Muta mépriser notre personnalité na yo te. Mimi yo moko eshenaka yo te. Mubali kitoko ndengo zali, mosi kitoko ndengo zali. En plus mwana na Nzambe eshenaka yo te basenga koka baniongo. Bandeko, bozwa décision. Bolongo bandeko na ba futilité. Jésus-Christ revient bientôt. Ce que kuti yo na kati na yango, sor na yo ekozala lolenge nini bandeko? Sor na yo ekozala lolenge nini? Jésus-Christ akozonga. Bon racheter le temps car les jours sont mauvais. Chaque jour on doit vivre na kati na mokili oh yaya. Yango wana ba mauvais ni jour, ba jour ya mabe. Bandeko, tout renouveler intelligence na biso, tout changer mentalité na biso. Vraiment tout voyager léger. Botika kofongola ba porte na bino. Niongo ezali eloko mabe. Mutema ya mutu wana oyebi yango te. Nini azoloba sirio po ke kosala ye mabe. Na porte na ye, na business na ye, yo yebi yango te. Botika kofongola porte na ba vie na bino. Ba malheur mususu boso yeba papa ezo uta te. Bandeko, Jésus-Christ revient bientôt. Tobanga Nzambe. Tobanga Nzambe. Bombe ma marque ya Jésus. Na kati na bino. Ekozala malamu mingi. Nakotangela bino lisusu pona kosukisa. Verset ya suka ona bongisela ki bino na 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1 na otanga na verset 13. Soki nzamba olinga to sukisi na 15. 13 balobi na biso c'est pourquoi abalobi saignez les reins de votre entendement. Boyoka. Boyoka bandeko. Matoi na bino wana. Entendement na bino bandeko boyoka. Diloba oyo ezali kobima na pokwa ya lelo balobi na biso soyez sobre et ayez une entière espérance dans
akoparaître bandeko balobi tozala nini sobre na 14 balobi na biso comme des enfants obéissants oyo bana oyo bayokaka bandeko boyoka mateya oyo ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Balobi bandeko bomitika te na ba convoitise oyo bozalaki na yango kala tango bozalaki na ignorance tango wana boyebaki nanu nzambe te. Parole de Dieu ezali koloba na biso bobima na ba convoitise wana bandeko bobima na baposa ya musuni wana na buzoba wana bandeko bobima. Yo mutu Jésus amema mikumba na ye po na yo zolingo mema yango olingi ko voyager léger te bandeko ozali toujours ko troubler ndaku na yo na baniongo ozali ko linga ko futa baniongo te donc ozali ko tambola kaka lolengo zalelaki na kala nzamba lobi tobima na babiloko wana tozala bana oyo bazali obéissant na nzambe oyo akela bango yango nzambe oyo akela bino na pokwa ya lelo azali koloba na bino bo voyager léger oyo nyonso etroublaka vie oyo nyonso tu eportaka malédiction oyo nyonso ozali mpe kodéranger ndeko po liloba esengi biso bolingo ndeko bolongola yango eza misala ntango bozalaki na molili botika kozala banégligent. Parole de Dieu ezali koloba na biso cessez d'être négligent bandeko. Négligence ya parole de Dieu ezalaka kufa wana bandaka nanu spirituellement après yaka komanifeste physiquement bandeko okobona ezala na eloko moko ezomarche na kati na bomoi na yo te po yo moko moto ozofongola baporti na yo. Na 15 balobi na biso mais puisque celui qui celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite bandeko. Alobi oyo abengaki bino azali saint bandeko azali saint bino pe lisusu bozala ba saint na nini a préciser bien na conduite na bino bandeko. Yo muto azali kolinga ko voyager léger te bandeko nanga yo muto lingaka kofuta nyongo ya muninga te po yango nzambe alobi na biso toloba na pokwa ya lelo yo muto lingaka kofuta kaka nyongo ya ndeko ewumela kaka ozobosanaka business ezalaka eloko ya rapidité mbongo ya mutu fo ebotaka me yo fokanga yango nanu. Nzambe alobi tozala basain na conduite na biso tozala basain na conduite na biso bandeko. Enseignement oyo ekota na kati ya mitema na bino ebota mbuma na kati ya mitema na bino po nzambe ayebi le pourquoi oyo alingi bino lelo bolia bilei oyo botika kozala banégligent boya epai na Yesu Kristo bolanda marke ya Jésus bolanda exemple ya Jésus oyo apesaka kimia na mutu nyonso oyo azali koluka ye akopesa yo kimia bandeko. Bokiba masumu bo voyager léger ndenge nazoloba nzamba yebi le pourquoi apesi bino enseignement oyo na pokwa ya lelo ayebi le pourquoi bandeko. Bo renouveler intelligence na bino financièrement bo renouveler intelligence na bino eza na bato misusu okovivre na ye bien makambo nyonso bien mais soki bomeki kaka kote mbongo bobebani aza fragile na kote mbongo aza fragile bandeko. Mais parole de Dieu ezoloba na biso to renouveler pe intelligence na biso financièrement oyo nyonso na uti kotanga bandeko tokima yango. Parole de Dieu elobi na biso tozala basain na conduite na biso ndeko. Conduite na yo ezali nini bandeko? Tokima oyo ezali bongo bafardo tokima eloko kaka nalingi kokonseye bana na nzambe oyo nyonso ayebi azwa eloko ya ndeko akende na ye
memi na elikuta ya ndeko aluka par tous les moyens sikoyo monde koma développer ya kozwa mutu avec rapidité aluka par tous les moyens memi elikuta memi lisengi memi un centime loba ndeko wana ye moko na bolingo na yo atikela yo aloba ndeko tika metango abimisi mo wana te ndeko luka ndeko wana devoir ye oyo ayebi pe adefaka alingaka kofuta te azwa décision akende koluka ndeko wana s'excuser azwa mbongo ya ndeko quelque soit soma ngo eza ndenge nini ndeko apesa ndeko mbongo na ye awa Nairobi tosalaka ngo spray ya kofuta bambongo ya bandeko te tozangaka nde oyo ya kosala bafere ya makambo ya minene zwaka biso temps mais kofuta ndeko na yo ata 2000 1000 300 500 eza na problème te soko ozwi décision na kelike kaka tamuke okofuta yango oyo ayebi azalaka na niongo ya ndeko luka ndeko wana kende koregle senga sori futa ndeko mbongo na ye bandeko oyo nzamba pesaki ngai oyo asiliselaki ngai pongi arevivre ngai lisusu filme na ngai ndenge na bandaki koteyela mpona vous montrer que nzamba azali everywhere azali partout bandeko amonaka nyonso nzamba azorevivre ngai tala point oyo tala place oyo yo sote faloloba boye nzambe sika yebi mabe oyo ekoti mingi na kati na bandimi mpona lobaki liloba oyo ezali liloba ya bato bayebi nzambe te enseignement oyo ezali adresse na bana na nzambe oyo bazali kovivre na négligence oyo bazali kovivre na kati na baniongo bokite bobima na kati na baniongo sili sanjo kozwa décision na kodefa lisusu te eza mpe malamu mingi kodefa te nzambe alingi eloko wana te boyeba soki jésus aye nzambe aloba na biso na retour ya Christ toza na 5 couronnes bandeko yokanisi ndenge monde oyo tozovivre eza na bariche eza na bapauvre eza na baklasse moyenne eza na bakartier mosusu mutu mpe bapauvre bakomaka te a l'époque biso toyebi malgré kine beba a l'époque toyebi gombe ezalaki na babola te babiloko wana nyonso esengeli biso tosila koyeba yango bandeko yo mutu oza na okozwi 5 couronne na mutu oyo azwi mibale na oyo azwi moko na retour ya Christ bokandi okanisi gloire na bino ekozala lolenge moko gloire na bino ekozala lolenge moko te bandeko tobanga nzambe lilotika te liloba oyo ekota na kati ya mitema na bino esala musala na kati ya mitema na bino vraiment ezalaki munoko na ngai me maloba ya ngai te ndenge ya Lola TV ya Lola alobaka munoko na nga masolo ya ngai te yango nayebisi bino ngai kaka instrument oyo nzambe asali oyo a utiliser na minute oyo kasi na lobi kaka ainsi dit l'Éternel bolamuka boweka bolamuka na pongi obosa nango bobanga nzambe en tout cas pona lelo na suki awa tikate nzambe wana aleka kopambola bino aleka kopambola bavi na bino aleka kopambola mabota na bino en tout cas bozwa décision ya kosala oyo nzambe asengi bino na pokwa ya lelo ndenge kaka tozoloba comme d'habitude bandeko bosabone oklike kaka eza nango facile eliaka saintité nini te yokozala malamu mingi en tout cas nzambe aleka na kopambola bino nyonso bolandi enseignement ya lelo tokutani bongo mbala ya sima prière na ngai ezali se changement na kati ya bavi na bino vraiment bozala saint na baconduite na bino yango ezali prière na ngai ya pokwa ya lelo au nom de Jésus Christ.